Tami eleki et le lot tokomaki kozala sikoyo na posa ba réaliser biso parce que stade toyebi ke kotaki plein à craquer toyebi ke recette moko ezaki recette malamu mais eloko biso tokamwe na ba femme veuve ya ba artiste musicien sans exception mais tokamwe Maniké de John maman ya Prince Babia ex-femme ya Babia Ndonga Chokoro maman ya bana ya tomoni kaka ye moto basalisi te bato bane ko s'occuper parce que namonaki même moi si ya papa na biso Ndombe Opetum maman babi Ndombe asoutenaki Wenge Maniké pe na tamuke a tomoni auti ko telemela impolitesse ya Ken Piana vis-à-vis ya Wera na Jibem Piana papa chéri toyebi te banani basbeti Maniké 12 bakomi kolongola misusu c'est-à-dire bango nyonso bande moko neti mosi ave na biso Babia Chokoro Maniké de John donc aza mama oyo et puis abundelaka pe Wenge makasi abundela pe Wenge makasi toujours abundela pe Wenge makasi mais pourquoi bako ko isoler asali nini na problème nini. Bienvenue sur cleboa.com, un grand merci. Nabatutu Bozola Nabiso partout dans le monde parce que Toben Araba fidèle internet Nabiso Fabi Nabiso. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne, merci à mon cordon Steve, merci à Boss Pichou Mangaya, Boss Lady, Napesi Mbote, tonton de la nation. Merci aussi à sponsor Nangai, Raoul Itono, Prince de Diamant Motema, Karine Biassa Kabaki, c'est madame, femme d'affaires. Un grand merci aussi à Jolili Atal en Chérie, non c'est pourquoi pas mon habilleur, Charlie Boutique, Charlie Luboulou, depuis Istanbul, na minute Charlie Boutique, à la Kati Angola, pour la côté à la famille. Un grand merci aussi à Mustapha Kobange, Lumière à États-Unis. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Tonton Ngoï Kassongo, Lumière à Chicago. Un grand merci à Kadete Kassa, la grand frère Pop Motema, Bibiche, Gatera. Bana potonio so vraiment bolinga rapegi citant le parallèlo analyse plus 10 auto et la cabine d'actualité sur internet lelo tomoni réalisation ya maloba oyo Wenge lobaki que après concert ya stade de Martyr recette wana Wenge lobaki ngo très bien bako sunga ba femme veuve ya ba militaire na ba artiste musicien. Aventure ya Wenge oyo tomonaki ya le 30 juin biso tout bana kotala ko jimele réalisation le 30 juin concert ebetami eleki et lelo tokomaki kozala sikoyo na posa ba réaliser biso parce que stade toyebi ke kotaki plein à craquer toyebi ke recette moko ezaki recette malamu lelo toyebi ke ba maman na biso veuve. D'abord, il y a des militaires, tout le monde qui moi si à général Eloko. Nengeni ne soutenaki Wenge na area campagne à concert. Tout le monde appelle côté à ma femme veuve, il y a des artistes et musiciens. Tout le monde qui moi si à papa Lutumba, moi si à papa Pepe Ndombe, papa na biso Pepe Ndombe, papa Babi Ndombe. Tout le monde qui ba artiste belé oh ba kufa basi na bango pe ba yaki ko soutenir Wenge. Et lelo, à ma grande surprise, merci beaucoup à Papa Mukelenge au Azana la tête à communication. Merci à Bandeko tout Tozaki na bango na Sika pour la réalisation Wenge vraiment coup de chapeau. Ma femme veuve, il y a des militaires, il y a FARDC, FARDC na biso, ma pinga mboka au Wenge soutenaki pendant 10 réunions sur la campagne à concert le 30 juin. Pendant tant de oyo population, gouvernement va soutenir FARDC na biso. Wenge musique à 4x4, ndenge balobaki, ndenge ba réaliser. Tomoni binomoko boko tala na image parce que
awa tolobaki ke na club owa ezali place vérité assure place bato balobaka makambo oyo etali vérité makambo ya solo toyaka pamba te biso tolingi te ke no opeki titan tala bino bato bosaki campagne na makambo wenge alobaki boye akosalisa bafemme veuve ya bamilitaire ainsi que ya baartiste musicien. Mais lelo tomoni Amadou Djabi l'organisation ya wenge réalisation. Mais eloko biso tokamwe na bafemme veuve ya baartiste musicien sans exception. Mais tokamwe Manike de John, maman ya Prince Babia, ex-femme ya Babia Ndonga Chokoro, maman ya bana ya tomoni kaka ye moto basalisi te. Tomi tuni tolobi ke oh wenge otomoni mwasi ya papa Ndombo Petum azui enveloppe. Mwasi ya papa na biso Lutumba Simaro azui enveloppe. Mwasi ya papa na biso Pepe Kale Yampania azui enveloppe. Mwasi ya baartiste nyonso oh ba wow bakenda bango bazui enveloppe. Mais Manike de John tomoni Manike de John te. Pourquoi? Côté ba maman na biso ba femme veuve ya militaire vraiment même moi si ya commandant Amadou Mamadou plutôt commandant Mamadou tomoni e pas zalaki wana jeu enveloppe. Félicitations à clan Wenge parce que ba initiative a boye tozo linga te que gouvernement na biso bango moko bazala na charge. Mais déjà tozo mona ke lelo musique ezo apporter les batu kimia, musique ezo zongisa batu esengo. Tala ba maman na biso ba femme veuve militaire. Oh mibali na bango ba wapo na drapeau ya mboka. Lelo baza honoré na Wenge. Félicitations à Weranson, Jibin Piana, les 4 administrateurs wana Didier Masela, Blaise Boula, Alain Makaba. Ensemble ya Wenge, merci pour na maloba. Tamba loba kake maloba eleka mosala na ebelete. Wenge avait dit, il a fait. Et en plus, il a pensé aux veuves. Il a pensé aux veuves. Ba maman wana tamba ko za enveloppe ya Wenge. Ba orphelin ba kolia. Ba orphelin ba komela. Yango il fallait ka makamba Wenge eya parce que si bazo benga yango réconciliation, ce sont des actes. Oh, tout le monde a Wenge après 25 ans. Il y a séparation na bango. Le lo baza ensemble et ba penser na basi. Il y a ba papa na bango, il y a bandeko na bango. Oh ba tika bango. Vraiment je dis félicitations à Amadou Djabi. Merci. Félicitations aussi na staff technique Mobimba. Il y a Wenge 4x4. Ça doit se passer comme ça. Makamou fait le Canarandé boye. Mais na tout na Wenge, pourquoi boye épargner Manike de John? Azali mwasi ya veuve. Aza veuve. Aza mwasi ya Ndonga Babia Chokoro, artiste musicien congolais. Il fallait payer côté wana administrateur ya Wenge bato baneko s'occuper parce que na mona ki même moi si papa na biso Ndombe Opetum maman babi Ndombe a soutenaki Wenge Manike pe na tamuke a tomoni a uti ko telemela impolitesse ya Ken Piana vis-à-vis ya Wera na Jibin Piana papa chéri toyebite banani bas beti Manike 12 parce que tozo mona wana Amadou Djabi ou bien concert ya Wenge zaki accompagné na ba sponsor déjà zaki contrat na yebi ke ba maman nyonso wana tala ndenge baye na plaisir moto bato nyonso bazaki wana muto azongi na mawazate. Bravo Wenge, bravo à notre culture congolaise.
bravo lisu na bato mayele parce que bato ba accompagner pe wenge pour na kosala makambo boye c'est un projet ezaki tout un projet les a réalisé même bato bakolo ba concert à wenge réussite ou pas mais au moins maloba oyo bandeko o balobaki pour na kosalisa ba femme veuve des artistes musiciens ba femme veuve ya ba militaire na biso ya FARDC yango balobi pe bien nazo senga vidéo kalaming te balobi assistance au FARDC remise de l'argent du concert aux femmes veuves des artistes et de militaires par la présence de Wenge Musique à 4x4, Amadou Djabi ainsi que nous, les communicateurs de l'événement, Nenge Tondimaki, qui parmi Bato Tolobaki que soutenir réconciliation Oyo, soutenir mise en jour Oyo, parce que Wenge Lelo est parmi ma génération Oyo, ma bima, ma pesa relève la musique Lelo tozomona bon chic, bon genre, Lelo musicien nyonso, il faut à kitoko, atambola, Lelo musique Lelo comme lié sabatu, c'est grâce à Wenge. Ngai loko salinga pasi na basi ya ba veuve basi ya ba artiste nyonso bazui bambongo mais manike de John oh libabete to ezakaka bandeko basali mabe parce que maman na biso wana manike de John aza mwana bandalunga Wenge manike yebi Wenge bien ayebi Wenge kitoko ba administrateur wana ya Wenge bayebi papa ya bandeko benga maître John papa ya manike de John maître John ayebani bandalunga mobimba ainsi que tia koma mama ya bana ya Prince Babia mwana ye oyo babotana fe Babia ndonga Sokoro yaya na grand frère ya Bakisi Nzora ceux qui vraiment bokoki ko rattraper vraiment ndeko na biso manike de John lelo atika na charge ya bana a tout à rappeler tolo ya mobali na ye Babia ndonga Sokoro côté wana na kosenga na bandeko Wenge vraiment la seule moi si au atikala donc moi si au atikala za moi jeune maman ya ba artiste na go titre na go kanisa sou moi c'est nani susu Al Pacino na été so atikala moi si ba artiste musicien belé ba kufi hein oh ya ba jeune na habité so na go zazana ba kombo ba Al Pacino ba te belé na habité so banani susu bazamwa bazali mais manike au moins ayeba nipe pourquoi ngazaka na maman moi siona parce que nzambe alobaki aza nzamba justice ya injustice te manika bota mwana grand chanteur ana makila ya musique kezolakisa ke abota na musicien nde tomonaka bapapa na biso bandombe opetu batika babindombe bajompo batika bana bango lelo ba musicien baveli kinga bana bango bana bavua na bango eza lokola pe Babia ndonga botana manike lelo mwana bango ana Vodacom vraiment côté wana ba administrateur a Wenge nazo obligé binote mais il faut bo luka pe bo kanisa manike il fallait zala ada ser na bino d'abord ya bandalungwa ayebi génération Wenge kitoko vraiment côté wana tozo comprendre te yango maman nanga manike de John ayebi sakaye zalaka bien na artiste musicien zalaka bien na artiste musicien vraiment et ça lui passe maintenant ça lui a plaisir parce que Wenge a réalisé ce qu'il avait dû Moutaza responsable a réalisé kaka oye à lobby Moutaza responsable maloba o à lobby
parce que batebele bandeko mona oh ba maman veuve oh ba bandeko boye ke ngai an analyse plus 10 na lobaka ne mingi vérité tout totali oh mais ba wonyo so ba kenda ba artiste musicien lelo batu balelaka babia mwana na ye prince babia lelo voix na ye ezali atika pona nini manike de jet o aboti na babia bana il fallait pas zala wenge parce que bakomi yango balobi bien remise de l'argent aux femmes veuves des artistes remise de l'argent de makasa te au dedans te de l'argent wenge a honoré des mamans veuves c'est du cash. Parce que maman wenge ngoto bana mona encore on dirait mais il y avait du sérieux hein. La Popol Mukelenge, il vient de l'Europe. Aïe. Les hommes makamba wenge na makambo belé bimi. Mais tout le monde qui baza bon chic bon ça. Ba uta na éducation. Malgré que les commis au détournement de l'argent, détournement de fonds. Wenge baza anti-politique, baza artiste musicien. Wenge baza anti-politique, baza apolitique, baza politique. Wenge baza politicien te, bako détourner mbongo comment? Mais ce qui wenge ka oya lobaki ke ba femme veuve ya ba FARDC na ba artiste musicien, le autre moni même ba maman so ba na poto ba salaki vidéo pour leur soutenir wenge remise na bango yango elekani officiellement. Félicitations encore à Wenge Musique à 4x4 pour vous annoncer encore toi na page moro ya mawa maman ya artiste parce que Ada ba na artiste Arnaud Basele, Fila Basele ainsi que confrère na biso Gabana Basele babungisi maman na bango na kombo ya maman Paulina Ifaso Sibouji. Vraiment mes condoléances les plus artissées na famille Basele Mobimba o babungisi maman na bango Paulina Ifaso Sibouji. Mes condoléances na Gabana Basele, mes condoléances na Fila Basele depuis Paris, mes condoléances na Arnaud Basele. Mes condoléances aussi na Marco Basele, mes condoléances na Bango, parce que Bango baza famille musicale, famille eyebani na commune awa ya Kitambo, baza pe ba camarades ya artistes musiciens, ba joueurs, ba théâtre, famille Basele eyebani presque ba commune ebele parce que maman na biso Pauline Ifaso Sibouji aza maman oyo abotaki bana ebele. Lili yango na toloba ke Kleboa awa eza vérité assure Kleboa awa toyaka tokena oluka information na source tozana pona ko communiquer pe ko informer. C'est ça notre travail. Nous sommes là pas pour insulter, nous sommes là pour ko oluka information na source. Koyeba neta na lobaki ke analyse plus 10. Et ça qui analyse plus raisonnement. Donc je pense que félicitations à Wenge pour acte oyo na pardon pour la vision parce que Nazana Gino Mieke awa vraiment par rapport ya page mawa tozana ngo Gabana Basele nenga babungisi maman na bango Fila Basele Arnaud Basele ya on a peine ndeko nanga awa et tant que moi ya Kitambo pe akutinga na sujet oyo tozolobela makambo ya Wenge ndenge ba oti ko honorer ba femme veuve ya ba militaire na ba femme veuve ya ba artiste et musicien ba kufa basi na bango. Nabi que Gino occupé moi histoire wana Wenge parce que Fila Basele ozalaki na événement Wenge omonaki otalaki mama Wenge lelo Wenge 4x4 Wenge Musique bauti ko pesa mbongo oyo balobaki bauti ko soutenir ba veuve ya ba militaire na ba veuve ya ba artiste oyo bawa oyo batika biso nayebi te okozala mwa likanisi to suggestion moko kozala par rapport ndenge okuti sujet ndenge na okolobaki basi ba artiste et musicien lelo bazo honorer la concert ya Wenge. Ouais, merci le grand journaliste tonton Titan, le grand journaliste pour nous rebanda pena donc c'est-à-dire pena donc na pesi mes condoléances na famille Basele Mobimba.
famille Basele Mobimba donc na bandi bongo na yemoko leader ba lettre F fila Basele misenza mbako misara misaza nga lisumu misaza na beauté ba bébé auto million na monde mes condoléances o ba auto perdre bongo maman o ya boti bango donc maman Pauline Ifaso maman Sibouji maman ya Gabana Basele maman ya Arnaud Basele maman ya Mabo Basele maman ya Marco Basele donc on a vraiment donc maman repose en paix maman Sibouji maman ya Bana Tato Titon ça fait mal au cœur ça fait mal. Voilà, c'est la famille. Repose en paix, maman. Ouais. Ça fait mal au cœur. Donc, pour nous, bandabongo, donc, merci, Toto Titon. Naoki, na moni mingi, pena donc, bapesi basi ba soda, bapesi basi ba artiste presque congolais, bapesi bango, obakufa, mbela obakufa, donc, basi na bango batikala. C'est-à-dire, bapesi bango ba oyo, et c'est nga ki bapesa bango na ndenge ya concert ya wenge. De bapesi pena basi ba soda o bakufa. Mais nous on a regretté makasi parce que ba komi na temps moko boye ba komi kolongola misusu. C'est-à-dire ba on so bande moko neti mosi ave na biso ba be chokoro. Maniqué de John. Donc aza mama oyo et puis abundela rapé wenge makasi. Abundela pe wenge makasi, toujours abundela pe wenge makasi. Mais pourquoi ba ko isoler asali nini? Na problème nini o esengi ke ba pesa batu nyonso ye ba pesa été ça dit bo piéger pourquoi et comme mambuke pona quartier la terre to pona wenge musique mais non c'est pas ça et ça que yaza moi si artiste mbana akufa et ça te que botala ki wenge ki quartier la terre non c'est pas ça. Il y a moi aussi artiste musicien. Mobile na akufa. Ça dit il faut servir payer le servir baninga. Bo servir ba soda bakufa. Bo servir ba artiste bakufa. Mais pourquoi bo isoler? Beaucoup purger pourquoi? Et ça un problème nini au juste. Il y en a 5 na tuna et ça nini bo purger na batunyo. So nenge babia utaki aza musicien quartier là. C'est artiste musicien. C'est aza artiste musicien congolais. Aza moi sinaye. Akufa bana baza ba grand garçon ça dit ba famille bazali bon on ko zoye akozwa ngo pe servir pe bana et ko futa pe moi minerva la bana et ko servir pe ko lia bana et ko servir pe moi ba besoin ça dit aza mutu mais pourquoi comme le niveau que qui na bango bandale et puis abundelaka wenge mais ce qu'on a comprendre tena temps oyo mukeka oyo beaucoup isolé pour la quartier latin. Tout le monde isolé pour il y a un problème ou comment? Donc on a évité vraiment ça fait mal, il fallait qu'on réfléchisse bien parce que les Oyo et les Amabé parce que tout sur bazui. Mais pourquoi zanga? Pourquoi piéger? Titon biango loko il faut mettre lango CT. Bo mettre lango CT tout sur bazui. Mais pourquoi il y a zoité? Asali bango nini, azana problème nini entre génération wenge abote la pe babia bana bana pe na mwana ba mwa artiste musicien le roi prince babia donc ça dit nenga za wana azam mutu oyo il fallait ba kiper à part que ba ranking sous impolité ça maniquete ndenge peut-être même soit na ba ken ba combattre bazo combattre wenge mais tout le monde a na souka maniqué de John avec côté les américains puis par rapport à wenge parce que maniqué za bandalu moi abota pe na artiste il fallait wenge les grands journalistes les grands journalistes les grands journalistes parce qu'on sage oui oza maile makasi on réfléchir bien à ça oza les grands journalistes parce que les grands journalistes parce que oza sage au moni na batan oyo quel que soit ya problème na bango ya ba polémique na bango batala ke mubali na ye azaki artiste congolais akufa si c'est bien réfléchi akufa nenga kufa bongo beaucoup piégé pourquoi na problème ya génération wenge na quartier latin beaucoup tiango na ndenge ya mwasi ya babia donc c'est pour na bongo vraiment donc ils a bien été beau servir et go servir bien ils a na bana ba famille bazali donc go servir bana aza mwasi artiste congolais mobile na akufa aza musicien ya mboka oyo Congo c'est-à-dire bo servir batu oyo ba soda na bakufa basi na bango servir bango ba musicien oyo bakufa bo servir basi na bango c'est-à-dire bo servir payé na sengi vraiment na Yemoko Amadou Djabi Yemo les poussants
na benga le poussant de la partie. Le poussant. Sambo abo rezate on benga sambo abo rezate itoka volanga te kana me soupe. Luta boy fourchette me la soupe. Donc na benga bongo na minute so ba za fourchette yoza lutu. Otomboli soupe soupe otombo meli soupe. Bango ba tombo la soupe bo so pani sali ba na fourchette. Na benga le poussant de la partie. Sambo abo rezate soki yote. Na limite ke wonye musique ba kosangana. Soki yote na limite ke wonye musique ba kobeta martyr. C'est-à-dire na grâce na yo tout sepeli makasi wonye musique ba sangani ba vena biso présent le quoi présent Jimé Mpiana présent le quoi présent Weranson ba sangani ba beti concert pour na yo mais loka suka na rosenga s'il te plaît mon vieux na bengo le poussant de la partie pour servir maman na biso wana za mwasi artiste congolais. Et qu'on servit banana et qu'on servit famille, azan la famille. Les grands journalistes, s'il te plaît, pour bêter la c'était. Na sepeli na odjino miyake vraiment on a senti aux âmes culture parce que c'est que tu viens de décortiquer, tu viens de parler parce que biso a analyse plus 10. Ici on raisonne plus beaucoup par rapport au Nengo lobby que Prince Babia non a pour artiste musicien congolais. Voilà, la CPL vraiment côté wana. Merci, c'est très gentil vraiment. On dit que Wenga Luka Kabolate parce que les Azara Mouninga na bango artiste musicien. Nenge balobaki ke bazo honorer ba femme veuve. Donc ba tala pe mbangu ka manike de John o botape na artiste musicien congolais ba ko sungai et se dépeba. Et ko sala bien parce que bana baza wana. Donc ndenge bana baza wana oyo loba lokola ya yubita. Ma yubita donc Washington aloba yango abi mais non ba maman basakana ba maman te o maman me mabiso 9 mois. Ça dit M Superman niké ba propos na ndenga lega na TV peut-être ba monika ke non sous danger ko ya te so ba ko sungaye et après peut-être avant ba lukila bango peut-être oui peut-être danger wana jino. Non les grands journalistes au moni aba loba ki ba servi ba femme veuve o ba soda ba soda ba kufa ba servi bango. Aba bi ke ba servi basi ya artiste congolais ba kufa. Pourquoi ba servi bango? Mais pourquoi beaucoup servir mutu moko? Bozang ça ko servir mutu moko. Que ça soit un problème, il y a problème. Tonimi, to yebi que problème ezalaka. Mais dès que bolobi que bo servir basi ya artiste congolais. Bo servir pe bango. Mais beaucoup zang ça mutu moko pourquoi? Et comme bo excusez-moi na ndenge na lobby et comme injustice parce que bo isolé, ça dit bo purger. Oh bosali eza ke na ebité. Et ça pour la quartier latin, pour la wenge musique, ce qui pour la bongo vraiment donc on a bien appelé le poussant de la partie. Au côté appelé Makambouya, maman na biso on a aussi artiste congolais. On a bien le poussant de la partie sans bord et c'était ce qui était de wenge musique basanga na guité. Ce qui était au moins maniqué déjà. Ce qui était de wenge musique on a betina kati ya martyr te. Donc on s'est appelé mon service parce que azam maman na biso, azam aussi artiste congolais. Vous servir et vous salez bien. Et vous salez bien si vous servir pour ça maman na biso. Et ça le quoi la artiste on a bazan ceux qui peuvent ba koufi. Dès que vous salez basi na bango boyende vous salez maman na biso boy. Quelque part récupérer ça passe. Pour payer ça passe cité. Vous ok ça monter ma maman te si mutakenda kala. Vous servir maman et que ça la maman bien. S'il te plaît vraiment. Na monter ma boboto ya Nzambe et que ça la bien. Merci vraiment Nayo, les grands journalistes, parce que... Merci Gino. Todo que déjà, tu as déjà la fin déjà. Nalina pesa ba oyangai vraiment lokola ba bourgeois gentil ka songo. Ba boss bienvenue longola mai. Ba candidat japonaise bilambe belé. Ba mayu yubita Washington, Jessica Nzinga, moi aux États-Unis, site bon fois 4 il y a biso moko tête ndé maboko muselu ko muselu la banque ya wuli mushene ennemi de la pauvreté de la bourgeoisie na pesi bongo ça une musique siko zali na Paris Abubakar Liono Nzambi wa bongo wabi ona bengo lelo beta tete na mai mai ka bwana Abubakar Liono Nzambi wa bongo wabi Côte d'Ivoire c'est go RDC c'est fiston sai wana pena zo benga donc sai maman Pauline na maman na yo maman Sibouji maman Ifaso nabi que avant matange bima au Rosala déjà donc pour na pesa ko déjà information yo so yebi déjà donc ndenge zo lekele là donc nous avons besoin na parce que yo oza biso ya kati maman na za maman na yo ezala ko la fila basele azam misenza bakumisaka donc yé azanga lisumu donc azanga na rankine mission mon côté au moni musicien wana oya kota rankine na fila basele parce que aluka rankine
po aza moto arankine mais file basele aza misenza makumisa aluka arankine te d'ailleurs omoni baproblème ezolanda ye omoni baproblème ezolanda mpo azoluka baproblème ezolanda ye oyaki na sango mawa oyaki mpe comme intervenant par rapport à la remise. Merci, c'est très gentil. Yambongo Oyo Wenge PC après concert. Merci vraiment. Merci pour l'intervention. L'analyse plus 10, mes condoléances le plus artisté. La famille a Phila Bassele, pourquoi pas Arnaud Bassele, et pourquoi pas aussi Gabana Bassele. Donc, Baboum ici, maman na bango, na combo ya maman Pauline Ifas aussi bougie. Biso Kleboa Tokozalawana, ici à Tolobaki, à polémique. Ah, tu as encore le bandé plus vérité. Merci dans le Gino parce que le vérité dans Marambo est tellement niqué. En plus, à na Sangwa Mawa, vraiment tu as besoin à faire passer communication. Ah, biso, il y a des polémiques et zaranango et internet mais tellement tu as na ba na Marambo assuré à la prochaine. Tu goyambayo parce que tout na open Marambo. Na na leader ba F parce que les autres on a qui fabrique ça les gars qui ba F bara misatu. Attaque fil à Bastel, attaque fallait faire Fabregas. Mais de que le leader à la lettre F et à fil à Bastel. Le leader à la lettre F et à fil à Bastel, Azam Misenza comme ça, il y a un maître à dojo. Azam maître à dojo, Azam leader à la lettre F. Donc Azam leader à la lettre F pour un bon côté, Azam leader à la lettre F pour un mitukate, Azam leader à la lettre F pour un loyembo. Bozo mituka, bozo bambongo, mais Azam leader à la lettre F pour un mitukate. Merci beaucoup Gino. Pour un loyembo. Merci Gino. Je pense qu'à la prochaine. Il y a un plan Massamba. Ici, vous allez donc ça m'a la couleur que j'attendais. Merci à l'icône de Dallas. Ma famille. Merci à Maman Love Chinois Noir. Merci à John Lili Atala, Karine Biasaka, Madame. Merci à Junior Mayeng Sika Sika depuis Istanbul. Merci à Charlie Boutiko dans Istanbul. Merci à Venanga Mustafa Kobange, Lumière aux États-Unis. Merci à Evaris Abdallah. Evaris Abdallah, ma vie depuis les États-Unis. Odile Senga, moi, la bandale Yatango. Merci à Batignon, c'est vraiment pour l'Andi Bisso. Analyse plus 10, pour s'abonner massivement. Vraiment pour aimer, pour liker. Parce que, ah, vérité assure. On se retrouve à la prochaine sur Kleboa. Vitesse à fusée, vitesse à Maëlle, vitesse à Bouania, vitesse à vérité. Ah, on est vraiment. Merci Nabino, ma fidèle internaute. Oh, vraiment. Vous allez vous soutenir Bisso partout dans le monde. On se retrouve à la prochaine et restez branchés sur notre site kleboa.com. Bye.